3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka 3W. Oyo Bomoko ya Mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya Mboka. Bomoko ya Mboka elenkano. Papopi motoki bala lobi botalaka bomoko ya Mboka. Merci. Bonjour, bonsoir. N'abé pas union so boza kolanda biso wabino artiste polyvalent Victor Mukenge na Bomoko ya Mboka lelo awa na Stockholm, Sweden. Toza bongo na Esengo. Na Esengo bino mo boyebi awa na Bomoko ya Mboka to yambaka bato nyonso. Donc lelo toza journée moko spéciale. D'ailleurs naza ko profiter ko souhaiter bino ba fête de Pâques. Place nyonso bozali. Lelo toza na Esengo ya ko yamba ko lakisa bino makambo oyo nyonso ezali koleka awa na Scandinavie na Stockholm na nzela na Bomoko ya Mboka. Toyambi bandeko na biso ba mususu bawuti na Danemark. Alors baye awa spécialement pour na organisation moko oyo bango moko basali pour na ko soutenir Congo. Alors toyoka bango na kobana nanu koyoka ndeko na biso azana liboko na ngai ya mobali kotoyo ndeko Papiro ke aloba kombo na ye a se présenter et pas na bino. Merci mingi ba oyo to sanganga na bango mingi awa boyebi biso tozali ba oyo bazaba membre ya association tozobenga Congo Moko na kati ya Suède toyambi bandeko na biso ya Congo United batu ya Danemark kombo na Papiro Bampangi. Merci. Kitoko mingi tomoni pe ndeko na ngai pe awa yepe nde tolobi auti na Danemark ndeko Nobel as lobali loba moko a se présenter. Oui, merci beaucoup. Comme on a Nobel Vivance, Nazali porte-parole ya ba combattant ya Danemark na mouvement Babengi Congo United. Ouais, bongo na liboko na ngai ya mobali nazana ndeko na ngai George ndeko lobali loba moko bandeko baye bayo. Merci journaliste Mukeng. Kombo Dangai Kimumba George, Nazali coordinateur honoraire ya Congo Moko na kati ya Suède. Merci beaucoup. Ndeko loba liloba moko ndeko oyo bazali kolanda biso na nzela na Bomoko ya Mboka bayo kayo. Merci beaucoup monsieur le journaliste Victor. Moi je m'appelle Willy, je viens du Danemark. Nous sommes ici en Suède avec nos frères pour essayer de mettre quelque chose en place qui pourra tant soit peu aider notre pays Congo démocratique. Na bongo tosoki cité bongo tozali na mama na biso yemoko aloba mama pesa mbote. Merci mbote na bandeko nyonso Congo na ngai mama Marie-Jeanne Congo Moko. Bongo bandeko avant de continuer na masolo na biso toko présenter bino to kosenga bongo na technique yemoko digital momo PDG Bomoko ya Mboka Alex Labiso message oyo bandeko ba lakisaki pe ba pesaki na ekolo na biso Congo pe na bato nyonso oyo bazalaki na bango lobby. Merci beaucoup bolana nana. Tozali wana bato Viking toyaki délégation à Suède na délégation et Mboka Scandinavie entre autres Danemark. Toza osolola mambo etali mboka tozali awa nde na otoloba na nzela ya Finlande na bateau toyaki mpona nini toyaki parce que tozali ko finaliser certains projets etali makambo ya mboka mpona to améliorer situation sociale situation économique ya mboka na biso tomonaki efo tosilisa makambo mwa mingi tolengela makambo ebele mpona bandeko na biso baza na mboka baza kosouffrir tomemela bango basolution. Voilà. Toza awa tozali ko finaliser makambo nyonso tozana une grande délégation outi na Danemark avec bandeko bazala kuna na bandeko tozala na Suède soki tosilisi mosala wana bino moko bokomona toyela bino ba résultat ezala awa na poto ezala na Congo bokomona mosala tosali puis tolika ke bokoseplana yango donc tolalaka te toza toujours kobunda mpona mboka na biso. Je m'appelle Willy Kasselme. Je viens du Danemark.
Nous sommes ici en Suède et spécialement dans le plus beau bateau. C'est sur l'eau que nous sommes en train de débattre comme frères et sœurs du Congo et surtout que nous voulons donner un plus à notre pays. Nous de la diaspora, nous voulons investir dans notre pays. Malgré tout ce qui se passe, ça c'est notre pays et nous voulons soutenir. Donc c'est pourquoi que nous nous sommes retrouvés ici avec nos frères de Suède, les Congolais, fils du pays, et nous discutons sur les différents projets d'investissement dans les domaines économiques et social, comment relever aussi donc les social, et tout en soutenant la ligne de conduite du 5e président, donc qui répond au nom de Félix Tshisekedi, et de donner aussi le meilleur de nous-mêmes de l'extérieur. Ok, bon, toyaki awa na bateau oyo ekendaka Finlande, nous sommes venus po toya kosangana bandeko na biso bauti Danemark parce que tozali kokanisa mpona baprojet oyo tozali kosala parce que normalement il y a un changement au pays et malgré Kokoso ezali, mais quand même nous avons pensé à ce que au niveau de Congo Moko, tous sangana baninga bauti Danemark pour travailler pour le projet tout ça. Maintenant nous sommes dans la salle, nous sommes en pause, mais il y a des tractations parce que ma candidature est bilée et jusqu'à présent on n'a pas encore abouti vraiment à une solution, mais nous allons continuer pour passer à ma candidature au projet on a tout ça là et un projet bien pour bien-être de la population congolaise. Et je crois que nous allons dire que c'est la Congolais base de la confiance que nous Congo Moko Mustana Ngo pour la kusalisa batu. Merci. Mimi hapa ni mmoja katika nchi za Sweden na ni mmoja katika Kongo Moko. Ni ujumbe katika wakongolizi yote wako katika nchi zetu za Kongo na hapa Sweden na nchi zote ya Europa na nchi zote ya Afrika na nchi za Amerika na wapi. Tumekutana hapa mkutano kubwa na wakongolizi ya kutoka Denmark na sisi wenyewe hapa wakongolizi ya Sweden. Tuko na mkutano kubwa sana kuhusu mambo ya ujumbe zetu za Kongo, kufurahia president yetu mpya Bwana Felix Tshisekedi, na tunaye ujumbe kutokana na kubwa namna sasa kwenye kiti maendeleo ifike katika nchi yetu. Tunataka maendeleo ikuye barabara, mambo mengi tutakutengeneza katika nchi yetu ikuwe nchi ya uwezo na nguvu na imani na mapendo kati yetu sisi wote katika sisi wakongolizi. Nimefurahi sana. Mimi naitwa Bwana John Kisembo Baguma. Asante. Merci beaucoup bandeko na biso bazali kotala biso na tango oyo no tosangani awa tobundelaka mboka na kati ya Scandinavia wana bandeko na biso Danemark. Tosangani mpona nini? Parce que mbela ya mokonzi ya mboka bazali Félix Tshisekedi asenga yeke ba diaspora il faut baya na oyo bango bayebi baya ko aider baya kosala de façon que baya aider mboka na biso ekende liboso. Mpona yango biso tosangani awa po to raisonner avant de descendre na Kinshasa, to raisonner nano na bandeko na biso qu'est-ce que réellement na ba domaine nini oyo biso tokoki ko travailler mpona ko aider ke mboka na biso ekende liboso, parce que oyo ndambo toyekoli awa nde ndambo tokokabola. Yango na tosangani na bandeko awa lelo tozali awa na yo moko artiste polyvalent, donc tozali ensemble awa pona kosala kendenge za wana makambo kende pindazi liboso kuna na mboka na biso. Donc nous avons nos projets et puis na ba domaine où to travailler incessamment tango tokokita na Kinshasa azali pona ko travailler. Voilà un peu le pourquoi nous sommes là. Merci. Ja, tanken att det här mötet hålls här, det är för att vi vill se blicka framåt. Vad kan vi göra för Kongo? Kongo är oss nära och Kongo det är vårt hemland. Och vi försöker hitta lösningar. Vad kan vi bidra med? Sverige, vi som är bosatta i Sverige och de som är bosatta i Danmark, vi har mötts här för att kunna hitta lösningar till utvecklingen för
för vårt hemland. Kort. Objectif na biso awa ezali sur base ya investissement ya bakongole ya Scandinavie na Congo ndeko tiko komona changement esalami avec un nouveau président à la tête du pays ndenge toyi awa oyo eza deuxième jour mais batractation eza en cours par rapport ya koadopter projet oyo na secteur nini tokende koinvestir na Congo. Et je pense que l'évolution est vraiment bien et j'espère que la résolution est bien et que c'est plus ça va Congolais non sur Scandinavie parce que l'objectif on a mis les valeurs qui nous comme ça mais pour aller donner des emplois à nos frères à table à 10 ou 20 sur basé Moussala on a vu ça va combattre en Scandinavie ça sera une bonne chose. En tout cas une fois de plus nous avons aussi profité de la caméra pour remercier le pays d'accueil on a vu ça il y a Suède, surtout les membres de Congo Moko, on a accueilli très chaleureux pour le réservoir qui qu'on a vu. Donc en tout cas, merci beaucoup, nous continuons. La suite, beaucoup après. Merci beaucoup. Merci. Déclaration officielle. Nous, Congolais de la Scandinavie, militants pour le changement, réunis à Stockholm ce 20 avril, dans une réunion extraordinaire pour l'évaluation et les nouvelles orientations du combat pour la RDC, déclarons ce qui suit. 1. Nous reconnaissons et félicitons le nouveau président élu de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. 2. Nous lui témoignons notre total soutien et nous nous engageons à l'accompagner dans l'établissement effectif d'un état de droit durant son quinquennat. 3. Ayant manifesté le besoin de l'apport non négligeable de la diaspora, nous, combattants de la Scandinavie, répondons favorablement à cet appel du chef de l'État pour améliorer la situation socio-économico-politique de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fait à Stockholm le 20 avril 2019. Merci. Bouti koyoka message ya makasi oyo ewuti na bandeko na biso oyo bango bombino moko boyoki alors toko kende ko décortiquer na à partir ya message wana koyoka eloko nini balingi balobi présent exactement alors bongo na gauche nanga na kobanana no kokende na ndeko na ngai na droite nanga na pardon na koloba na kotuna ndeko na ngai ndeko message oyo bolakisi na moni eza makasi penza ide wana ebandi ndenge nini. Donc merci messieurs les journalistes. Bon, on montre très bien que to yambaki bande ko biso boti dans les marques pour na to sangisa biso nyoso message wana pour que to la kisana peuple congolais et le konto kanisa. Yo moko yebi très bien que il y a eu des élections dans notre pays et puis il y a eu changement de régime. Nous avons, l'opposition a réussi quand même à arracher la présidence de la République et puis il y a eu changement de régime parce qu'il y a un nouveau président. Alors, biso na kati ya Congo moko, na bandekana biso bauti Danemark, na Congo United, trobaki très bien tozalaka na kati ya Stockholm na Suède, tosalaka mosala we babengi politique. Et puis tosalaka mosala pour que toluka changement na mboka na biso. Yango wana tozwaki makanisi wana tozwi bandeko na biso tokena bango na bateau pour to échanger ba idée et puis to pesa message fort to pesa qui pour na soutenir l'actuel chef de l'État. Voilà. Merci beaucoup. Ndeko nabiso koki ko présenter muke Congo United. Yebisa biso nano ezali mouvement ya ndenge nini. Présenter biso Congo mouvement na bino. Oui, merci beaucoup. Congo United est un mouvement d'éveil patriotique. Tout ça on a pour sensibiliser les Congolais, éveiller l'esprit des Congolais par rapport à makambo yo ezalaki koleka na mboka na biso. Ça fait maintenant plus de 21 ans depuis l'arrivée de la FDL. Donc yango nde motivation wana o itindaki biso pour créer Congo United. En dehors ya makambo ezoleka na mboka na place pe tovandaka la communauté congolaise en général, il faut quand même kozala bomoko likambo kozwa ndeko il faut bozala informer ndeko akozwa mwa likama il faut boya ko soutenir. Donc voilà objectif ya création ya Congo United. Donc yango wana. Vraiment merci beaucoup ba oyo baebi Congo United okoroke bolanda na numéro na biso to ko lancer wana soko moto alinga ko s'adhérer na mouvement na bino aza le bienvenu. Alors nako senga na ndeko na biso
Papi Rock a expliqué biso bosala kinini lobby namoni loba ki mingi bozala ki wana na bateau boza ko solo la message clé au bolingo passer na nation ezanini. Merci mingi ndeko journaliste naza sur cordon honoraire Kimumba uti koloba yango. Il y a eu les élections na kati ya mboka na biso ya Congo et puis biso awa tellement que total ki to lobby bon il y a eu ce qu'il y a eu. Mais il ne faut pas tout kende vite en besogne. Mon émission en Scandinavie, tu travailles plus nengewana, tu vandaki, tu sali ba réunion, et puis tu es là qui réellement pouvoir aux alliés en place, les alliés pouvoir au yobiso to bundeli. Pouvoir les alliés qui a établir état de droit na katambo kawana. Et puis, pour tout le monde, peuple Nabiso, on était, surtout Baebiango, même Kulutu Nabiso, parce qu'il y a prison, entre autres Dio Mindongala, Franck Diongo, et ça, Nabiso. Alors, pour nous, il fallait quand même tout le monde a quelques éléments où il y a vraiment que non, tout était bien passé. Et il ne faut pas oublier aussi Félix Tshisekedi, qui est le président de la République démocratique du Congo, où il y a des combattants, le Kolabiso Nakatia Potoawa. Tango asengi alobi non ngai oyo nazwi makambo bino bandeko na ngai oyo tobondi na bino il faut boya bon biso tovandaki tolobi totala nanu ndenge ndeko azoko évoluer mais kotala pe soki totikeli ndeko wa évoluer ye moko tozomona ke tozotia en danger alors yango wana moni totelemaki biso banso ba oyo bazalaka babundeli oyo babengaka bango ba combattant to vandi to raisonner to lobi maintenant il est temps pour nabiso to kita na mboka na biso to kende ko sala oyo ya biso mokie to ko sala pona ko sunga peuple na biso elongo na président de la République son excellence monsieur Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup. Nazongela na papa Willy. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux Congolais? Bino bato diaspora awa na Scandinavie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que nous proposons à nos compatriotes congolais qui sont au pays? Ouais. Si vous avez vu, lorsque nous étions dans les bateaux, ouais, on a eu à discuter avec nos frères qui étaient là et nous des Danemark pour avoir certains projets qui peuvent aider nos frères qui sont au Congo. Malgré nos maigres moyens, nous devons apporter un plus, tout en suivant la ligne de conduite de notre chef président, Antoine Félix Tshisekedi. Ouais. C'est pourquoi que nous mettons sur pied certains programmes d'aider nos frères donc, au pays sous forme de projets d'investissement. Alors, je retourne la parole à notre ami qui est derrière vous. Parce que pour le moment, nous voyons que la plupart de ces gens qui se présentent pour aller au pays, il y a toujours une main derrière. Alors, Nani Azana Simanabino, concrètement? Bon, tout d'abord, je dirais c'est le peuple. Parce que nous sommes là, nous travaillons pour le peuple, avec nos propres moyens. Si nous nous sommes déplacés du Danemark jusqu'ici, c'est avec nos propres moyens. Au-delà des dépenses, il y a aussi les risques. Vous voyez aujourd'hui comment les avions sont en train de faire crash, on tire sur les avions. Donc c'est les risques que nous prenons, c'est le peuple qui sont derrière nous. Et aussi par rapport à ceux-là qui descendent au pays, bon, moi je pense que Bandewa Scandinavie, balinga ki pe basala lokola bandeko mususu. Mene ndeko cordon papiro kauchi ko évoqué ango, on a pris du temps, n'est-ce pas, pour voir qu'est-ce que nous allons faire. Il fallait que tout ça qui peine à nostalgie, on a ba émotion, on a parmi nous, ils ont basali 20 ans, 15 ans, on allait aussi partir comme les autres. Mais Bandewa Scandinavie, qui bat qui n'a sens à kokende qui coloca musala entre guillemets, parce qu'il faut tout contribuer au développement mbokande ba ondewa uchikoloba, il faut tout soutenir le président de la République. Na projet, na vision à Zanango. C'est pour cela. Mais nous avons des partenaires dans la Nouvelle-Scandinavie qui collaborer na bango à travers projet où ils élaboré. Donc nous sommes en train d'élaborer un projet où il y a un avantage à peuple. D'ici là, je pense qu'au cours de l'émission, tu as évoqué par rapport à des centres na Mboka Congo. Donc voilà un peu en bref. Et on a quoi Nazongi na maman Marie-Jeanne, maman
yo ozali penza ko représenter ba maman vraiment tout le monde a commis mingi na makambo ya tali activité o nyonso etali penza droit de l'homme oza ko riposter oza penza ko revendiquer ba droit ya ba mama mingi alors le lobana weza nini koki pona kokene kozunga na Congo parce que bato ebele baza ko banga yebisa nanu eloko nini motiver yo po okota na masolo yango. Merci pour na motuna pe apesa yano. Et le ko est motivé nga il faut na yeba identité nanga. Identité nanga ko la maman. Identité nanga ko la femme congolaise. Oya lingi mboka na ye. Osoki na zongi et le ko ni motivé nga comment na soki na zongi na buko ya loi. Ce qui Congo est à exister, c'est que Eza Oya Salaki pour émissaire yango mon côté. Kuna Oya Salaki Congo, mokili ya likolo na se alobiete. Na pesio mabele wana tanga zolo bandinga na lobika na mbate. Ona cause la ka tena monaka. Banbali ka bango moko basa baluka pona kimia Congo, ona défendre Congo ba kabulate, Congo ba détruire rangote. C'est que yo maman, ngai maman. Yangunga na telemaki, elongona ba maman mususu. Oyo ba telemi to telemisa su ba maman mususu kote. Nzambe tanga saraki mwaswana. Amemie pembeni ya mbala bete. Oza la servante, oza musungi. Pe alobete to pesi bino mabele, na pesi bino mabele wana. Bo protéger. Bo protéger yango, bo cultiver yango. Yango na maman peut il faut aller la servante on a soutenir papa pour te pour arracher mboka biso pour protéger ango peut pour cultiver ango présent dans le Dieu pour nous. Vraiment ils a message moko makasi oyo uti koleka oyo mama apesi mama sunga papa yangonde soko sungi papa osungi libota osungi quartier na yo osungi zone na yo osungi communauté no mubimba osungi pays na yo place ovandi en même temps osungi mboka na Congo ndeko tozungi susu na ndeko na biso ya Congo moko awa ndeko ba plan concret oyo bokosala si bo saliango oyo boyokani et que ça mapenza parce que tout le monde pensa bato ebele baza ko loba non pour le moment tozota lela nano hésitation ezali est-ce que ya bino penza bomoni ke kosimba. Merci na mutuna wana monsieur le journaliste. Avant de répondre à la question de ce qui a place pour tout ça là, peut-être na zonga ke sima. Vous savez, il était grand temps Biso en tant qu'une association au Bundaka, on a Scandinavie, tout sa position face à certaines confusions dans la diaspora congolaise. Oui. Biso tango bazo salama ponamina Congo, et c'était le jour où il y a proclamation à résultat. Nanga proclamé le résultat de 2h du matin à 3h du matin. Tout le monde a suivre un de près, et on attend que programmé. Président Yassika, Félix Antoine Tshisekedi, tout l'équipe d'abord tardive. Moi, je ne savais pas, je me suis retrouvé au lit à 4h du matin. À 8h, na moni téléphone na bangai bandi kolela. C'est-à-dire l'autorité suédoise. Ba bandi ko benga ngai. Batuna yo, batuna ngai. Quelle est notre lecture dans Makambo et Utikuleka na Congo? Moi, je ne savais même pas. Je dis, mais c'est pas possible. Ce qu'on appelle les svenska médias, donc les médias suédois. Babengingai, babino, en tout cas, biso, il faut toyer ba position na bino na Makambo et Utikuleka na Congo. J'ai demandé à ces gens, ok, bon, il faut quand même maintenant se reposer parce que Naoti Koula on a 4h du matin. Bah exiger ngai na kende na médias suédois, na kende ko pesa point de vue à biso na kati ya Congo moko parce que je vous informe monsieur les journalistes, il n'y a aucune association à Nakati à Suède oyo ba sala kamosala pour na makamba e balobi politique. Biso bato ya Congo moko nde to sala makamba politique. Oh, tout politicien aza oyawa tout ça. D'abord, tout na kabiso, ba position na biso za ndenge nini.
alors c'était important que nous puissions point de vue nangai na association mosusu na bengi na coordinateur et Papirok na émission ba konzi ba bengi ngai média peso et bengi ngai tout que sa position to pesi position to bino to sepeli malgré la cabinet tentait de faire des stratégies pour toujours bâtir na pouvoir, mais nous en tant que peuple congolais c'est une phase à liboso où to réussir quoi arracher ango il y a cause de la présidence et en même temps maintenant il appartient maintenant au peuple congolais il y a quoi aider président pour tout éradiquer le système. C'est pour vous dire que notre point de vue était très important parce que biso to constituer toute une opinion na kati ya Scandinavie. Yango to sala qui déclaration na que to zali sima ya mokonzi et puis to accompagner jusqu'à ce que to éradiquer le système otikali. En ce qui concerne ba plazo baona ya makambo ya ba projet na biso, nous sommes en train, comme notre collègue m'a dit, notre frère Bizans a dit, nous avons élaboré projet. Le projet oyo toko tiango awana kati ya médiate parce que normalement les ali musala biso to sa biso moko. Toko linga ke no tango kozala prêt, nous allons annoncer notre descente à Kinshasa avec une délégation à Congo Moko où donc nous représenter kuna na kati ya Bakonzi parce que awa tozali ko travailler ngo na ba partenaire la biso. Voilà ce que je peux dire à ce point. Kitoko mingi Papirok na ngiko loba o pesa susu likambo moke oyo bosala bolobaki lobby na kati ya na bato bokendai kosangana kuna entre Congo Moko na United. Moi message moko oyo bolobaki wana en global boyebisa bango penza ayeba bato bayeba eloko nini oyo bazozela bosala ki bien. Alors jusqu'à quand? Et vous allez pour l'année prochaine, dans 2 ans? Voilà, merci Ndeko. Naza sur tozo se compléter malamu awa biso tozali déjà ndenge bandeko bazo ba que nos projets ezali en construction mais ezali kana moi quelques éléments etikali pona to kita mais ko kita na mboka na biso et ozala kalaté et ozala kalaté ezali quand même na ba norme o il faut to landela parce que omoni ezambo kana biso malgré tout mais biso tozo kendete ndenge kwa lobi yango tozo kendete ke toke ko luka misala omoni tango yozo meme loko yoza na ozana na mutete ya pondu na mutu yondozo ka charge na yango yango moni tellement que charge oyo biso d'abord tozana yango poto kende to kitisa yango na kata Congo batu ba papa mutete ya pondu wana babanda ko kende ko lia yango omoni mutu nanu azo mema yango nde asanta ka charge na yango donc charge wana nde esika bomoni tovandi boye donc c'était un travail yo tozalaki na yo na bateau omona ke bateau to bundani pona to koma na esika to komaki mais siko toza vraiment sûr que kotoyo biso to silisi siko etikali to sala moi ba norme msusu par rapport à démarche ya descente na terrain pour to kende ko présenter motete ya pondo to uti na yango na zamba. Voilà donc et logo tozali kosala ndeko Nobel yebisa biso matoyo bazana nuko hésiter pe ba o nyonso bazana nuko loba maloba mabe na likolo na bokonzi ya oyo ezali sur place na Congo bazali ko loba po Congo ezala mana kokoso po bango basepela o lego nino ko yebisa bango pour le moment ba surtout ba bazana na hésitation. Bon, pour le moment il faut comprendre, dans la démocratie, chacun est libre de donner son point de vue. Donc, on ne peut pas condamner Bango. Mais le problème est que lorsque Bango dépasse la limite, parce que la démocratie, ce n'est pas une bêtise. Donc, s'exprimer, son point de vue, hésitation, bon, c'est leur point de vue, et Bango. Mais à ce qui concerne la nouvelle Scandinavie, nous sommes un peu pragmatiques là-dessus. Il y a un président qui a été élu, et vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Jusque la contestation est athée. Partout où il passe, les gens viennent pour écouter les messages. Biso la nouvelle Scandinavie, tout ça, on a un sentiment. Donc nous sommes concentrés au travail. D'ici là, nous allons annoncer notre descente au pays. Donc nous allons se déplacer dans un pays de l'Europe, là où nous sommes en train de travailler avec nos partenaires, pour aussi encore renforcer ce partenariat-là. Après, ce qui, avant Tokita, Tokoleka na Bomoko Mboka, donc pour topé ce message, toi annoncer
na descente na biso na Congo. Bandeko ba éviter, c'est tout à fait normal, même ici en Europe, là où nous sommes, tous en la majorité, na opposition. C'est tout à fait normal, on a condamné Bangote, mais l'essentiel pour nous, c'est que tout qui ne repère ça bandeko misala. Ata te faire engager 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, basé misala, na compte à ba Congolais à Scandinavie. C'est ça notre objectif. Les rêves, c'est à sauter. Donc parce que to bondi makasi pour to racher logo to zangolelo. Donc magamboiza bela koloba. Donc to bondi quand tant loba que to bondi. À un certain moment il faut to vendre un peu to loba mais au finish nous allons où? Donc to commune à point que non to kitanamboka to mais quand même ko pesa bandeko musala. Donc voilà, c'est l'objectif que bandeko ya Scandinavie bana kacha ko solo là. Vraiment nous sentir que Congo moko na Congo Unitad, bozali na liloba moko. Papa, okoyi kopesa moi moko de la fin parce que toza ko monopolisé par l'autre TPP toko kini musika te message déjà passé. Alors papa pesa ni loba. Alors pour batu bayoka après maman ya kopesa conclusion pour to ça na programme alelo. Merci beaucoup monsieur Victor. Ce qui m'anime ici le dernier mot c'est quoi? C'est le sérieux du groupe. Côté Scandinavie, nous ne sommes pas comme les autres. On s'attelle au boulot. Quand nous disons quelque chose, donc nous tenons. Donc c'est pour dire que tout ce que nous sommes en train de faire, il y aura la faisabilité. Et le Congo, c'est notre pays. Quelqu'un d'autre ne peut aller donc développer le Congo. C'est nous, de la diaspora, avec ceux-là qui sont au pays, nous allons élever notre pays jusqu'à ce que ce pays soit respecté par tout le monde. Sinon, nous avons la volonté. C'est pourquoi que nous nous sommes déplacés et rejoindre nos frères de Suède, dont nous travaillons à une parfaite collaboration. Binomoko boyoko Hollanda nazoko kumona eloko moko ezo sangisa biso a nyonso ezali unité soko tali bien bomoko ya mboka Congo moko Congo Unitad. Maman, pambola na no Congo, besali loba moko ya suka parce que toza ko suki sa sikoyo. Loba li loba moko ya malamu oyo ekopesa espoir na ba maman, na ba papa, awa na Suède, na Scandinavie, na mokili mobimba pe na Congo. Merci pour la parole. Ezaka lolingo lobi pour la unité. Je me souviens malgré Nazaki nanu trop jeune. Ezali loba moko président ex-président Mobutu abandao loba pauvre alobi osimbi ba mama osimbi Mobutu donc ba mama pona obete mama aza base na famille base na bisika nyonso pona koveiller et te sa vie pona nini nzambe ayaka 9 mois à travailler na maman à coulisses moi nzamba zo travailler moi na libumu ya maman donc maman azali ko ya mutu ya ezo pesa vie to sengi na ba maman na ngonga oyo kozale longo na maman Denise on a tina koyeba ko veiller na bisika nyonso ba maman bazali ko veiller na kati ya ba jeune maman kati ya ba jeune fille otala lolenge nyonso ete ko pesa vie. Ils allaient là télé à ma jeune fille, ils allaient là nabiso ba maman, de kobanda par respect dans l'unité ensemble avec les papas, même les jeunes garçons sont toujours des papas. Pour te toyer ba mboka nabiso ebika, mboka nabiso ekangola. Ya solo na zoko pesa liloba ya soka na monsieur Georges. Vraiment, le lobeza panao. Poto sur qui ça pour na lelo. Merci mingi, monsieur le journaliste polyvalent. Bon, oui, bitre de que Moussa to sali awandenge bandek bauti koloba. To sali bato to salaki musala to semer. Mais il faut mettre récolter. Et en gros, to sengi vraiment en tout cas de ceux qui travaillent avec les chefs de l'État parce que Félix est comme chef de l'État. Il n'est plus encore chez lui, tu bandaki komona, tu bandaki kosuanaye diboso, tu bandaki continue ba SMS comme chef de l'État. Il appartient maintenant aux collaborateurs du chef de l'État. Il y a Kosali Sabokonzi que ma communauté souhaite moula bien, très bien. Parce que nous serons un peu contents ceux qui te bandent récolter ce qu'on a semé. En gros, tu sais qu'il y a un collaborateur chef de l'État
de ne pas franchement valoriser ce qu'on appelle l'apologie de la médiocrité, les flatteurs, les opportunistes. Baïbi Batounine, Basaraki Moussala Katia Diaspora, pour lancer message que Bino Batouboza Pembeni est chef de l'État, Bo est des chefs de l'État, parce que nous avons droit à tirer aussi des dividendes dans Moussa Toussalaki. Il y a un message dans le Vraiment, boyoki message est passé. Bo continuer kolanda biso na bomoko ya mboka bino moko boyebi bomoko ya mboka ezali site na bino ya diversitement ya politique kolobaka ma information nyonso na nzela na PDG na biso digital momo bongo na technique bongo tozalaki na décoration tozalaki na yemoko mwana na biso Jonathan Momo na design makamunyoso to mona ipenza lumière lelo tozaki lumière mo spéciale et salami na mama Pauline yoka ki mama Pauline a simbi décoration ya lumière moko fantastique. Alors na ceux qui bongo wabino polyvalent artiste to lingi bino mingi to kutani bo na mbala mosusu. Merci beaucoup. Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W. Oyo bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elenkano. Papopi motoki bala lobi botala bomoko ya mboka. Merci.